6.500. E assim pode ser que alguém pode vir comprar, não sabe qual é o original e qual é o Maia. A Calha também pode levar assim na ideia do original. Não, ela dá conta pelo preço. Esse é 3,5, aquele é 6.000. Tem muita diferença. Basala galem sous changement ya position ya wenze. Comme ça ba mudança ya ravena mo trop. Quand ba la changement wana komona ba conteneurs okata basinga. Betaka biso pena na mwa nkoko so muke. Bo ya ngaso bakati lokwana na kati ya administration na landa ngo pena fa futa. Na futa ka pena bango na cadre ya famille ndenge tozali. Bon espérance ningo zanini. Série na noa kolingango toza tout le temps na téléphone côté la artiste surtout à Congo américain ndetinga total aming na manette Fabregas Fali Ferré en tout cas ba blog la banso ba lati vraiment to kenda na mbangu to kenda na mbangu pour te kama expérience et ça peut appeler coup d'œil na yo vraiment tozongi koto et pas papa langa temozo. Ah ok papa langa temozo donc langa ya teti langa ya teti na ratangola mboka batu bokebara langa temozo donc ndenge ko le banda naza ndenge ko le za naza donc yango mérita poste wana so par rapport à poste ba pesa yo depuis bandi poste wana ba guerre d'esprit à la raté parce que malgré qu'il colle les alliés aux atopé bandi oza mais j'espère que kuta rapé batu moro bo songolo paka to batu mo ba yaki ba kuti yo parce que par rapport à baton wana nyos ya ba grossiste pena ba détailleur mutu avec banda to avec banda mboka za la poste tam so ma net moro ya qualité ba rejoindre na moyenne Bon, bah on a moyen ya tout le monde a mundele sa facilité donc internet ezali donc contact ya donc yangwana ndokona msuwa ya Diego langa temoza zawana aza mieux placé pour na pesa ba détail wana msuwa tikali or bandimi wa bosanaka moto azambila kozala permanente aya Congoli atei asali ko sala ake place mususu akoya osala appel de fonds place wana na likambo boyokeli mabo soutenir yango mais le même eloko akosala yango 10 places 20 places mais radio pour dire ba soba minene bazali ba ba tout ça peut ba respect mambo belé tout qui est vraiment très bien ba respect zali na bato to kuta pe to banda mais ba soba to ta ba ko bazali elle va faire comme vaku c'est des grands soba ba soba il faut ba respect tu as respect mais bien respect monsieur dans la main qui e aqui estamos na Havaiana e estamos aqui na samba vimos chinela quem quer o chinela quem quer a Havaiana estamos aqui no mercado da Havaiana sandália brasileira c'est la différence du monde médiatique. C'est la différence du monde médiatique. J'aime c'est la meilleure chaîne numérique de la planète. Voici les réseaux de la vie, les réseaux les plus fiables. Montrez amis intime, la vie change avec Gemidor. Gemidor est là pour nous communiquer, elle est là pour nous donner l'espoir. Elle est là pour nous cultiver, elle est là pour nous rapprocher. Gemidor, l'initiateur c'était Yondinga, Akanga Masolo. Gemidor, la chaîne par excellence. Gemidor. Sikoto koti na kati ya wenja ba Havaiana. Então, bana Angola, bana monde entier, nebi ke biska bozana kati banda kuna Porto France Paris. Bon rappel la poste ya roye ba place la te car ba Havaiana surtout mimi na kati ya wenja kikolo. Awa to koti vraiment na kati ya wenja ya ba Havaiana. Maman, Havaiana combien s'il vous plaît, Batardi? 3.800. 3.800. O nome quem? Diga? O teu nome? Ah, Maria. A dona Maria não quer me olhar na cara? Tem muita fome, dona Maria tem muita fome.
Dona Maria tem muita fome. A Dona Maria, pode nos falar quanto tempo que estás aqui na Praça do Kikolo? É muito tempo mesmo. Sempre nesse negócio do chinelo? Sim. Pode nos falar, essa aqui mesmo a Havaiana original é Maia? Essa é Maia. Ah, ok, Maia. E... Tá onde original? Tá aí. E aqui na tua bancada não tem original? Não tem. O original tá aí, 6.500. E assim pode ser que alguém pode vir comprar, não sabe qual é o original e qual é o Maia. A Calha também pode levar assim na ideia do original? Não, ela dá conta pelo preço. Esse é 3,5, aquele é 6.000. Tem muita diferença. Ok. Sim. Pode nos falar e quanto tempo que estás aqui nesse negócio de Havaiana? É, desde que saímos do rock. Ah, ok, vendendo no rock. Nos fala, o negócio do 2012 até 2024, qual a diferença? Será que o mercado está na mesma ou tem uma diferença? Não, tem diferença, a economia baixou. O tempo do rock era diferente. Okay. Sim. Muito obrigada, Dona Maria. Okay. Vamos a continuar sempre. Epa, viemos aqui nas samba, vimos aqui os sambas, né? As samba, boa tarde. Boa tarde. Tá tudo bem? Tá tudo. Tudo tá a fugir, esse não. Qual é o nome? Paulina Muniz, meu nome. Maria Joaquim. Maria Joaquim e Paulina Muniz. E vimos aqui as sambas. Será que essa samba é original ou é Maia? Tem dois tipos aqui. Pode nos mostrar? Primeira água, que é essa. E tem a segunda água, que é essa aqui. Essa aqui é de 6.000, essa aqui é de 5.000. Ok. Quer dizer, Maia é original. E a segunda água é a primeira água. A primeira qualidade e segunda qualidade? Sim. Assim. Ok. E estás aqui há quanto tempo nesse negócio? Epa, comecei agora. Estou aqui mais ou menos há 2 meses. Há 2 meses? Sim. Qual é a diferença que tu estava notando dentro da praça, vender na praça e ficar em casa? Epa, nunca fiquei em casa, né? Porque trabalhava. Estou a notar a diferença, porque isso aqui é para ir dinheiro diário, né? E tem aqueles que é mensalmente, que é mesmo diferente das coisas. Mensalmente a pessoa não consegue comprar, consegue para tudo de uma vez, né? Mas também acaba também. Agora essa aqui diário já é diferente. Você consegue pegar dinheiro quase todos os dias. Tá bem. Estamos a continuar e a nossa pergunta e andando cada parte da chinela. E aqui estamos na Havaiana. E estamos aqui na samba, vimos chinela. Quem quer o chinela, quem quer a Havaiana. Estamos aqui no mercado das Havaianas. Sandália brasileira, tá vendo? A sandália brasileira, aqui mesmo já entramos na praça. Aqui mesmo já entramos na praça. Tocou te pé na raça Wenze. Donc, vinimos bom, né? Vinimos onde nós vamos ngalang. Donc, tu é para mamãe. Boa tarde. Boa tarde. Como bom nome? Português ou lingala? Português. Ok, português. O nome da dona? Tereza. Dona Tereza. Sim. O que está a fazer aqui na praça? O que estou a fazer? Estou vendendo. Você está vendendo? Calçado. Pode nos mostrar, por favor? Fica um pouco de pé. Onde mais? Ou a internet? Não quero. Desculpa. Estamos aqui na bancada, não é por mal. Só queremos saber o negócio, como é que está. Vraiment, j'espère que vous allez faire surtout pour vous ya kovanda. Na vandi wapi botu na nga wapi pepa nani. Chez maman Hortense Mokonzo a manette na rata Kikolo. Aha. Malheureusement, il m'a zaté mais tozana ba yaye donc so to moni bongo que to moni déjà maman Hortense. Mote papa? Ya tokos. Comment nani? Solution. Ah ok papa solution. Mote papa? Mbote maman. Comment nani? Langa temozo. Langa temozo papa yo kuno na suka je sais pas qui mbote. Ya mbote maman. Combo? Élégant qui a la fidèle. Élégant qui a la fidèle. Parce que ton banana n'est pas solution. Papa solution to moni awa na kati ya maison ya maman Hortense Kabelo. Yebisa biso travail no awa zani. Et maman Hortense manette s'il vous plaît hein. Ah bon. Là na solution ya makambo mususu mera zate. Donc maman net yo ele bozo luga danze mais azana ngo na kati ya chambre. So il y a zati donc ngam nakuta na ngozwa. Vous faites combien de temps bando bandi na maman Hortense? Ah bah tu umeli osa ba 12 ans.
12 ans na kati ya wenja kikolo. 12 ans pena na kati ya kikolo. Expérience ni leza nango na kati ya manette, surtout pour na kope ba manette. Manette yango boteka la ka ba manette ya fier ou be da rappel ya moko ba manette ya misu pete kamara aw. Bon, ezaka manette ya fierté. Avec tout ça, ils avaient na manette ya masan donc ils ala pona misu pona ba graduation. Ya on peut tout teka donc tout ça la après graduation et pas maman Hortense. Donc solution ya makambo misu donc mère. Siko ko bosala la solution ya makambo misu bato problème misu est-ce que ba convenient c'est la bino peut to retour mo reta mo yeli bino ya mouvement botela ki manette même ça ki na maladie ya misu ya ki bino te bosali ba examen te atek botekele ka manette ponenga lela ki misu akaya après inconvénient yeli bino bana 12 ans wana nyope convenient na yela bino te. Bon, inconvénient na yate. Bon, c'est vrai que réclamation est normal et ils ala nango na musala nyonso toute œuvre humaine ils a parfaité donc mais inconvénient ndenge wana ya manette pena ki ono mutu mwa kenda ki monsieur compliqué en tout cas na ekomate na ekomate parce que pour bato ba libana tant fois na posa manette to pe bato ba grossiste bino ba grossiste non ya ba grossiste pena ba détaillant mutu azel banda to azel banda mboka za na posa tant fois manette moko ya qualité ba rejoindre na moyenne bon ba rejoindre na moyen ya tout le monde a mundele sa facilitage donc internet ezali donc contact ya donc yangwana ndokona mso ya Diego langa temoza zawana aza mieux placé pour opesa ba détail wana mso etikali ba moto na bato ba lamba deux personnes kaka ya na pesi moto na Fodilo Max na Kikolo na Michel les grands techniciens Kikolo vraiment tosongi koto et pas papa langa temozo. OK papa langa temozo donc langa ya teti langa ya teti na ratangola mboka batu bokebara langa temozo yebisa biso to moi déjà awa solution beteli otolo abi yo repesa ba détail mosusu ozana combien de temps la maman Hortense Maman Hortense donc 5 ans. OK 5 banda 5 ans on a nyos no ba responsabilité ele rapidement boyini nezaka nini teti no ram te fel maman Hortense considérer auto netinde bon elle m'a dit te meka ko bande musala ko ba musala ko ba bakilia libanda ya kati ya pembeni ko ba ndinga musala ko solo le musala keto to za na ba 5 ans musala a salani ngana za kota otika na za pe kota de ba détaillant bato basoma moko mutu ayana recette na linga sala kunini ngana za la kona pona usala mambo ya siko pona mutu ko za la posa contacter na lengi yoza na WhatsApp ya 938 13 18 18 wana posa linet upushanga na WhatsApp utini ba image to sololi entrega beto sala pe ya domicile et sala maka na bongo bambote na bato balinga ko pe ba lamba na minute la personne yema maman Hortense mbote belé na famille na ngamo bimba kitoko papa kuna élégant qui a la fidèle élégant qui a la fidèle et ya zarane fidèle ami fidèle à tous les jours to moni awa cop no ya cop no zara lineti ah ouais pas maman Hortense surtout toujours na lineti donc lineti ne makambo maman Hortense ne makambo ya nebige aza mère moko kuli bongi ya boa mutute donc surtout wana simanaye to zo makambo na simanaye expérience ni eza nango na kati ya cop manette bando ko tuna cop manette bon expérience na zui kolanda bana mai na ngene zala kaka lelo penga na omina vision ke na lineti moko ya te na photo na oyi bada ke lineti izalaka bo donc facilité wana écoute déjà donc moi expérience ya na moi 4 ans okada na osala na kopa manette na ebike ça va donc on monte rapper manette en fait dans lineti pe koya ndenge ndikwaza kuna bandaki liboso bango baza wana bena basimbi technique basimbi gradation donc lineti ko compliqué yeso ka zwango taka kombone solution donc akopesa solution tous les lunettes ya en tout cas solution za la maman Hortense bambote directement ya mote na ngai liboso na motema na ngai Louange Antonia fidèle ya moi na ngai Chéribin qui a la fidèle moi na ngai Liane qui a la fidèle bambote belé pe na libota mobimba. Yeah. Papa solution attaque tozo ke libana to ba image libana to moni ba machine moko ezota la biso awa malgré to koti to violer l'ouest to koti tina rate chambre donc machine wana utilité na vraiment zanini so ki ingénieur Mulumba ako balancer les biso caméra avec la biso pe ba machine wana aussi le takoto tozo ka solution APC la biso votre pe solution moko te ma place wana OPC la biso utilité à machine moko na moko importance nango ezani ba machine wana misato ezawana. Ya bon pour les athées na ba machine wana to wana machine moko ya polishar
et tu as une machine moko tu sais la griffe et tu as une machine moko tu sais la graduation et tu as une machine mususu peza wana tu sais la baranyo baranyo et pour manette ça ba marque belé ils a griffe baranyo ya normal ya donc la machine wana et permettra biso tout ça la graduation malam. Très bien. Merci donc toujours Madel banda total la pena bankada na ba mesa ya mama Hortense puis ba mesa bande ko mususu oyo bazana kati ya wenzi ya kikolo mbote papa ouais mbote mama na ngai na yoki na kati ya wenzi ba maneta ba benga ye président Charles Seginano le mo pesa kombo et pa ba tuwala na président nani toza pa na président wenzaza ozaka la président biso bande ko nanga o ba mona nga tokenda na bango bien mutu na ye ba o alobi président obi nde tokenda na ye mais na part nanga c'est Clément Mambo mwenye na kati ya wenza ba manette pe na mesa na ye ba manette yemi sabi so ça il y a combien de temps na wenza manette ya nga na moment on a compté ba 2 ans pe na manette oza grossiste to va détailler yo mo tala je le bati détailler bazar so mo ebo c'est que grossiste yebi sabi so sikoyo to mo ba manette belé ba novida des anonymes na manette bon novida des aboé on a la TJ26 yeyo H26 toza so na Louis Vuitton boye bara zara oyo so to yana ya makambo o so ye fakene boye so remarquer tala oyo on comprend à ça et le côté oyo siko différence c'est ça siko ba nouvela o ba bando teka yango to boya bango te mais biso siko to asina makambo take ba nouveau venu mais ba nouveauté to ye dans susu ya corbeau na ye o azalate dans la minute so ko tambola na beti to mais ezaka pa nanga na minute na biko ya na ba ba photo ba tsinda mais na minute nde ezandenga nandenga abete nandenga welisa te nandenga vérité pour wenze yango okoto otambola talaka modèle ngo yo moko omona pendeza te ndo omona na meso so omona pa moto omona nga tande seke akozwa okoto vraiment président so yebisa biso expérience ni ezango na manette depuis bandi manette ko manette déjà bandi ko manette expérience ni ezango na ko manette bon espérance n'ango zanini série nanoa kolingango toza tout le temps na téléphone kotala ba artiste surtout à Congo américain ndetinga totala mingi na manette Fabregas Fali Ferré en tout cas ba blog la bonso ba lati vraiment tokenda na mbangu tokenda na mbangu po mtete kama expérience et ça peut appeler coup d'œil na yo ndenge yo linga rozaela ndenge yo latela yango nde pena tokolo baka yango so par rapport bato ba libanda ba ko appela posa manette ba ozo ndengini ya sur contact kaka WhatsApp makambo yali plus 244 930 350 510 voilà eza planifié bambote na bato balingaka ye ba watala na minute ya mbote pena mama na ngai kwa bota ngai na te mama Tsanza Madalena na Ngola solo na madame na ngai Flavia Mbata na mo bébé Corsinel na fils de na ngai na Portugal Glody Matwadila. Merci président donc tozo kende déjà to pe to tambola sima yangonga. OK, merci donc tozo continuer toujours na ba ni na biso mbote Botardo mbote. Mesdames et messieurs, vous allez un peu surpris à découvrir moko ya mécène, moko ya vie na biso, moko ya concert nanga, ba vie na biso ya musala. Voici l'homme, autrement dit pasteur, autrement dit wabi mokondi na bango, mokondi la pasteur tout ya radio ya kikolo. Tozuye, yé pas autant service ba réalité ni ya na kati ya wende surtout, ya za moko ba pasteur na kati ya wende kikolo. Yé na zo ko fait tous les radios ya kikolo. Ya to solana yé aga mieux placé yé moko expliquer biso. To kende na makambo ya ba radio
babiloko wana mpe ezalaka mwa mingi ti toyeba bavérité yango elekaka ndenge nini. Oui, yaya voici l'anecdote m'a dit mosali na nkolo likolo nango présentateur numéro 1, il y a 10e île d'Angola, donc il est là parmi nous. Par rapport à la réalité, de découvrir nous la c'est prendre bien la ondia kikolo. On a moko va passer tout moko va faire ngame na kati ya ondia kikolo, surtout mingi na ba radio. Yebi sabi solo comment ça se passe votre travail surtout na ba radio et les canons de nous. Bon, ma préféré dans la casquette il y a journaliste pour nous à l'aise. Si on a vu la casquette c'est pasteur et aussi là moi ba difficulté donc la carte il y a marché à Kikolo, marché simbi économie Angola. Et ça marché moko Kikolo Mbondero marché moko ça béni par rapport à marché nyonso parce que administrateur en abisso donna en Bartholomé après ça biso occasion ya kotia ba radio na ba area nyonso lokolanga awa na area ba téléphone ya ba grossiste ya ba crème ya ba parfum ba area ba kabele ezali ba area ba brinko ezali ba area za mwebele okomona ba marché musu ba radio bongo ba combataka ngo mais biso awa to tsanzambe liboso eza ba radio évangélique pona côté ya premièrement évangile deuxièmement pona ko accompagner vision et administration s'il y a un communiqué troisièmement eza pona ko permettre na ba vendidor to accompagner ka autre ba accompagner ka biso peut-être baza na problème ya matanga to likamo moko boye de radio esangisaka et le makabat na bomoko hormis évangile hormis ya banzembo ndenge tobetaka et puis grâce ya ba radio o toza nango awa ndozo mona marché na biso Kikolo Mbondero toza ba les premiers ya koyamba ba musiciens chrétiens comme ba gospel parce que fois il y a na Kikolo soko ya na Kikolo te concert na yo na Sina Atlantique to na Sina Afrique il est gito côté de fois il y a etango ye foko na bureau ya voici comme na bureau ya voici donc ndeti to tu ko yamba sikoyo femme tama tu yamba ki mama Shabani tu yamba ki mama Laure tu yamba ki Henri Papa tu yamba ki Thomas Lecoffre donc presque ba musicien yo soit gospel to tu ko yamba pelek na biso Rebot Ntimba et pananga pour na concert à Sinaf donc avantage ya radio ya wana lokola biso administrateur na biso dona ana Bartholomé apesa occasion wana sango malamu etema yango mo Kikolo ezaka na top pour ba radio zo ko exister. Quelles sont les difficultés beaucoup na ranango au fait de combien de temps na kati ya Kikolo to na kati ya radio Kikolo. Bon na bandi radio à partir de 2015 mais na koti Kikolo depuis 2013. Na kati ya Kikolo toza au moins na 14 radios. Pour étendre ça vraiment vaste, toza na 14 radios. Ba radio d'espèce minene ezali, ya espèce mike ezali, mais toza au moins na 14 radios. Ba difficulté toza na ngweza juste leur basalaka leur sous changement ya position ya wenze. Comme ça ba modèle c'est vraiment moins trop hein. Quand c'est le changement wana romona ba conteneur zo kata basinga, de tsaka biso pena na mwa nkoko so muke. Bon yanga so bakati lokwana na kati ya administration na landa yango pena futa na futa la pena bango na cadre ya famille ndenge tozali mais ça la pasi et deuxièmement ceux qui bambu les obeta et dérange rappel biso balance voizo zo wa mai basinga et ça rapena moi kokoso et plus encore au monique biso ba Congo est-ce que tozali to mara toujours moi des ordres mo wa muke bandeko musu ba ra côté ya bilan o batambola ra bilan. Monsieur pour assez le succès parce que chaque radio est un adversaire nango. Alors bah on y a place on a bandi côté à critiquer bandi quoi radio. Tant bah rebelle les mabora bandi ko le bamabe ya bateau bazana or bandi mabo sanaka moto azambila rozala permanente aya Congoli atei ya salu ro sala à quelle place mususu. Akoya on sala appel de fond place wana na likamo boyo kelie mabo soutenir yango. Mais le même heure on sala ngo 10 places 20 places. Mais radio est de 6h, de 7h jusqu'à 14h, 13h et accompagné chaque jour de toi on a difficulté moins ming. Donc le pasteur et la radio baza soutenu, baza combattu. Peut-être que nous avons grâce au Moroboye, mais je parle en général. Et puis contribution n'engage à la vraiment ça sur vraiment n'engage à quitter
à cause ya comportement ya biso moko quelque basale toujours na milia wenze babara ke wenze église te mais même si wenze église te nous avons trois sortes d'églises. Église comme un bâtiment où peut sa valeur, église comme corps de Christ, mais église encore comme ton corps qui est le temple de Dieu. Alors tant que nous battons le temple et ça n'a pas été belé le condiment bango na katia bawenze et quoi à cause de comportement bah ça le bazoté na katia bawenze et ça moko ba difficulté ba radio. Merci à voici c'est que par rapport au temps que moko la basali pe na katia wenze et si elle a bien peut comme moko boye somele mutu moko yene na katia wenze peut-être ailleurs à quoi na katia wenze dijmaya to pe mutu moko boye tension matière to pas kufi na katia wenze si elle a bien peut ba kaya bono et que bo sambeli pe le bo kanzambe monani. Bon, là je parlerai impérativement pour Nangamoko. Nana zana radio, ya monene, zana administration. Moni area tozaza area nangai. Nos téléphones accessoires et petit na libanda na place bureau nanga d'abord au côté qui au monaki. Et cela qui utoleka ça fait 1 mois. Na vandi bandeko ya casa de bail. Mona voko ma bureau nanga na casa de bail. Daeko benganga pasteur mama moko ayeko sala chichi. Na casa de bon makwei maman on pas tekaka na kikolo te alors maman na bandi ko dismaya ngape place na zaki na binzambe o to memara mikumba batu boyebi ata eske utilité na komi na casa de bon na bandi ko sambela po na ye bazoma makambo même administration yebi na sambeli et pendant que na so sambela le Saint-Esprit me dira l'ongole ce qu'on a casa de ban posa milemo kwa mabeza Walter Close. Le casa de ban par rapport à bateau baza pe na libanda mboka ba yebe te casa de ban vani. Ah na wese na biso ya marché. Moni toilette d'abord ezara endroit moko ya bien te. Na l'ongole sans que na yeba identité na ye problème na ye neti na kati ya bureau na ngala eka na mabele mama moko munene yo kutoza muke. Baby na moment wana nzoto yasu na valeur te bilamba nyonso elaki libanda moi en tant que médecin na kisu na temps ya kokimela moko te tosambeli ti na ye kobenga mobali na ye nde sikoyo abisinga papa sungela ngai boluwe taxi tokuta na place boye na ken administration na yebisinga bi tosala effort to évacuer koro tosambeli nzamba bikisi me peti avoir que malade eza na kati ya nzoto fa ke hôpital po kufela biso awa te et ngai na leki ya dona ana Barthélémy administrateur ya wenze na biso toke to louer taxi ndeko Barthélémy azolanda biso to louer taxi nde to zui mama wana to kotisi ye to bengi mobile na ye to pesi numéro ya chauffeur bandi ko solola et na moment mama waza en vie mais sauf que mobile abaki akoya kopesa remerciement pa nzambe na elamba ya mama moko alipota zoli pona kozipatolo mais atikali kozonga te c'est ça au moins. Vraiment il faut biso sikoyo ba bénéfice nini banda temps nyoto parce que to comme il presque na fin ba bénéfice nini o okutai nango na kati ya wenze ya kikolo parce que to yoki dia ba difficulté okutai nango quels sont les bénéfices o okutai nango na kati ya wenze ya kikolo depuis ba temps nyoto o banda ki wenze ya kikolo kino lelo ba bénéfice na weza nini. D'abord premièrement c'est le salut des âmes na sali 10 ans na kati ya marché ya kikolo. Les lorsque bandi kotanga les solo ya voici l'homme passer voici l'homme na kikolo na yebani te po na végétarien te mais à cause ya musala et bamso benanga passer mukuna donc les salut des âmes et ça moko ba bénéfice et puis kotambola na sérieux ko battre la témoignage et fongolinga ba relation belé na bandaka na radio dans les néants mais radio pesinga télévision. Cause la représenter à 10e mairie télévision d'Angola, c'est la 10e mairie d'Angola, monde entier la ranga chef de l'État à Congo à Yebinga, et ça moko ba bénéfice. Ba bénéfice c'est ça que nanda kunangai na rosa ngano somenala anzalate. Yebinda kunanga quand même. Donc ça moko ba bénéfice et puis moko bénéfice c'est sougeza que ça la connaissance na rosa carte pilar. Il y a des choses. Voici l'homme parce que tout comme presque déjà na bandi le so pesa bambote na batonyo so balinga ngate ngala bandi bambote na bandeko so balinga ngate c'est grâce à bino nde nazo mata
c'est grâce à bino nde nazo multiplier ba effort ya ba prière pour na koma place nzamba je memanga bambote ya mingi na corporation ba journaliste nyonso ya Angola na groupe na biso ya presse na pesi no bambote belé ba na kinga ba wilindeke boza tellement ebelé ya kosakana te bambote na bandeko nyonso ya marché ya Kikolo et particulièrement na radio La Louange voici l'homme au na kambara comme visionnaire na ba téléphone awa na ba crème partout et bambote belé pas maître Jido de maître Jido a contrôlé biso nettoyer so na bosanier ba wa bikanga mokolo samedi bala so na bando fongola serveur. Merci. Mais Kalaming était 10e mairie d'Angola et ils ont en forme. Il faut mettre le monnaie. Vraiment, merci. Donc, merci mesdames et messieurs. Toujours abonné à la Salabino, toujours plaisir. Il y a relaxé vidéo Makambo. Ni par ailleurs, tant que pas carte là, nous devons beaucoup à Makambo, nous surtout. Donc, nous sommes presque à la fin de notre émission. Merci d'avoir abonné à la surtout. Bonne tarde, Dadam. Bonne tarde. Au nom complet. Adam Kinwani Matuzolele. Babi, tokutani na yemoro nzambe. Na oloba mingi te. Donc toye a tokuto na kati ya Kikolo nje Kikolo. Est-ce que quoi c'est biso fonctionne vraiment na kati ya nje Kikolo ezani? Bon na kati ya Kikolo na chef organisation fiscal organisation, chef, c'est tout. Fonctionne voilà. Vraiment, et à part cette moni, aux agence Aka Business, est-ce que quoi est par rapport à l'agence Aka Business et ça la ligne, comme nous avons na kati agence wana. Aka Business c'est la même belé, tout est à visa, tout est à billet au monde entier, tout ça va fait il y a ba colis, il y a makamusus, pour comprendre l'essence dans le bila. Hein? Tout ça va faire un belé, tu loues ça à camion, il y a ton mariage, tu vas mettre une sécurité, bazali, tu vas guarda, tu as besoin de guarda, munduki dans le plan tu as vraiment. Par rapport à bateau, on a posé ça comme si on recontacter Aka Business, on contacter on a moyen nini, le lenge nini, et ça nous loger place nini, oh vraiment agence Ezali, topé stationné dans vraiment Eza wapi. Bon agence na biso Ezape a na Kikolo, tu as bureau moko na Kikolo, tu as bureau moko na Ojaenda, en face il y a un presse à Bamesh, tu as un panneau macha Aka Business MK commercial, tu as un zang zéro, tu as un zang zéro, au moins un mini pédu, moko zawana si on a pédu, au moins on appelle bacha Aka Business MK commercial, on appelle agence na biso Ezape na Kisasa, na Bandal, tu as na Bandal, au moins lavage moi zawana lavokine Alain Kinwani, donc na kati Alain Kinwani na kini, au kuta Aka Business Ezali po Alain Kinwani nezali PDG Aka Business, moi je suis le directeur. Yangwana. Tant que mon organisateur na kati ya Wenja Kikolo, yebisa biso, on fait combien de temps na kati ya marché, mtope mercado ya Kikolo. Donc Kikolo bandi na za, Kikolo bandi na za. Donc Kikolo za na za. Donc ndenge Kikolo banda na za. Ndenge Kikolo za na za. Donc yango mérita poste wana. Parce que yebisa biso par rapport ya poste ba pesa yo. Depuis bandi poste wana ba guerre d'esprit za la raté parce que malgré Kiko les alliés oza to pe bandi oza mais j'espère que kuta pe batu moro boye songolo paka to batu moro ba yaki pe ba kuti yo parce que par rapport à batan wana nyoso tout est-ce que okuta na pe ba guerre d'esprit moro boye to pe bitumba moro boye surtout mingi na ndenga molili to pe na ndenga nzoto te bitumba za na musala za la normal tu zape na musala tu banda mais tu zape na basoba o pe bazala basoba pe minene bazala to pe sa ba respect. Pour dire que soba minene bazali ba tu peux savoir ba respect mambo belé tout qui est vraiment très bien ba respect zali na bato to kuta pe to banda mais tu ba soba to ta ba ko bazali elle va avec comme vaku c'est des grands soba ba soba il faut ba respect tu as ba respect mais ba guerre l'esprit monsieur zala na kimboki ya ba ba ça tient ba guerre l'esprit et quand bouge ça na même la gouvernement zali. Mais comment maîtriser Wenji Mobimba Oyo? Et tant que mon organisateur, tu as vu que ba conteneur est tellement belé na Kikolo, ba partie est belé na Kikolo, ba to kabelo, ba to cosmétique, côté téléphone, côté Wenji, un des tu mal to mo ba te ka matungulu ba nini. Comment vous maîtriser ba to wana nyoso tout?
et que bino ça moko organisateur na kati ya administration comment on maîtriser bango ndeni na kati ya wende bon kenda na bango ndeni ni bon ezali kaka ko maîtriser ba te belé boza facilité ezali kaka bon to kabula ezali ko la aisa ko pays ce que tozana ba gouverneur notre soki na kabelo ezana gouverneur nango OK na manette ezana gouverneur nango ina pesa moto ina kuba ba les donc gouverneur na gouverneur ayebini ya maîtriser ka pauvre na ye ba kabula pena président na biso kabula ba poste ça pena que na bon parce que muto za na poste a contacter aka business a contacter ngo na moyen te pour ko bino na moyen ce qui ba adresse na biso na monyango tie tout ça numéro 926 43 57 32 wana ju directeur général de aka business ngamo représentant Alain Kimwani le big boss ba moto na bato balingaka yo pe bato ba otala yo na minute bato balingaka tellement belé na repesa kaka moto na bébé Soraya Kinwani c'est ma fille que j'aime beaucoup donc na repesa kaka moto na bébé Soraya kayema wazali azavima malamu quoi bopo na nana kiami bon bangote na banana kiami baleke belé et ça la polémique de la famille hein la petite famille nyonso yanga imbote la petite famille yanga nyonso mbote pour qu'il ma polémique olobela ki yake bango nyonso mbote otile mi mon ami docteur otile mi masala nga azali wana maître mais so tengi bakoma bango côté polémique oza kuna maître sur la vie polémique donc bango nyonso na nga bango tout bosa bona chaîne qui toko negelengi bosa bona chaîne mouvement elengi donc on a kéya chaque jour on le voit la chaîne. Merci. Donc merci la abonné na ngagné surtout merci la bande connaît surtout au balingaka carte pilar. J'espère que nous sommes là mieux placés pour na bino. Merci la bande connaît surtout au ba soutenir ki biso na kati ya wenzi ya kikolo na yebi ka to silicité. To continue na cosmétique te to continue na place msoute pour la demande na bino kikolo wenzi ya kikolo eza tellement munene eza tellement donc ba tellement belé. Donc merci à vous surtout. Donc continuez d'abonnez-vous sur notre chaîne. Aïe 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 aïe. Donc et là je vois directement à saluer Selma Fashion bah oui va konza kabelo Tanya Londa donc bambote belé na bino surtout abonnez-vous massivement batio sur Gemidor merci ingénieur Moulumba tous on a toujours merci bye à la prochaine bisous.